Vendredi 26 mars, il y a lelo, mokolo alelo, tozali toujours wana na cadre ko servir bino na émission na bino Kindoki politique, ezalaka toujours wana pona ko analyser l'actualité, ko commenter et pourquoi pas ko memalibanga ya malonga pona ko tonga ekolo. Tozana ma quelques sujets d'actualité to ko solango na sanga moko na plateau na ngai awa lelo oyo na yambeli bino ndeko Anissé Loleka azabongo coordonnateur ya pouvoir en marche na eto sur la moi mituna à cause moi mituna concernant o etali bongo actualité politique ya mboka na biso boyebi ke lobby eleki verdict ekoyaki sur détourneur ya ba fonds o ezalaki destiné na gratuité de l'enseignement 20 ans de travaux forcés et pesa mina batwana kasi ba misusu be bazana na bandako donc to rosenga na justice et landela bango je sais que tolobaki état de droit ngo kozwa mutonyo sona yo pozo continuer ko yiba yeba ke état de droit et raté oté et nanga mosusu front comme pour le Congo basala qui communiquer na bango koloba que bango ba ko participer na gouvernement té même ceux qui va dénoncer que nyok sezo sala malelo yo ezali ko violer ba loi ya république tozana moko ya na lobaki yango tozana ndeko na biso azali coordonnateur ya pouvoir en marche ya azali allié ya UDPS pe na kati ya union sacrée na tokosola moi mingi na o etali bongo ba actualité politique ya mboka na biso mwana mboka Anissé Loleka to pesi mbote maman journaliste ezambala liboso te koleka na plateau na biso to sepeli kozolo lisusu boni santé za moi nungu moi mukeme na ngola tata nzambe nde toza un peu moins malamu nzambe nde azobatela kolala kola mukandenge bato balobaka eza bitidi te mais pas nzambe eza bitidi parce que toza na kondimi pa na ye nde azobatela biso toza malamu boyi basango ya pouvoir en marche le pouvoir en marche eza malamu mingi lokola mupepe esaretaka te le pouvoir en marche pe moyen esarete eza te toza malamu le pouvoir en marche toujours na rythme à force du pays. Nous soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour la vision de la gratuité enseignement, état de droit, sécurité, santé, éducation, qui mien na Katamboka, tous soutenir le pouvoir, tous partout, na Nord-Bangui, na Sud-Bangui, na Goma, na Équateur, partout, tous soutenir la vision du président. Pour être mboka et kende liboso pour ko tonga mboka e moko ti fa tonga on a le pouvoir en marche pour le pouvoir en marche ezali sonaye tozo la kisaye banzelo bino esiko eza mabe place eza mabe mo kondita le siko ta le siko to ko bise makambo nyonso po na mandat na ye a réussir pas réussir to za déjà presque 2 mois où taba un mois ndambu depuis ba noma premier ministre asika na cadre union sacrée ka kino le loyo na le gouvernement et bimité bino na ngamu na bino ba ya union sacrée proche à deux pes bozomo na likambango ndengene. Oui, le pouvoir en marche toko bisa bana mboka boye que chef du gouvernement azalaki nommé et pana président de la République Félix Antoine Tshisekedi azaki nommé pour répondre na besoin de la population. Notre cohésion balo eleki lobi que non azaki nommé pour répondre na besoin de la population. Besoin de la population azo la nini, azo la sécurité. Population azo la santé, état de droit, éducation, gratuité, enseignement azo la kimia na kati ya mboka. Yangwana na motuna wana tiko tuna ngai na tiko ya nolo lisu que non population ko zelande bongo et pas le chef du gouvernement. Mais, moi, exemple, moi, je suis pesa yo, webi ke maman na kati ya ndako soki alambi biloko. Soki biloko ane beli nanu te, akoki jamais kokitisa nano biloko. Po soki akitisi yango, ke ebeli te, bana bakobela pulu. Libume kosa bango pasi, bana bakobela bokono, ebele kokoma batifuye di plus. Exact exemple loko la gouvernement ya Sama Lukonde. Made sole ki makasi. Oui, moi eko, oui. Il y en a vu que non. À côté qu'on se précipité que non, gouvernement est bima. Pourquoi ce qui gouvernement est bimi et kozala na précipitation et kozala malamouté. Gouvernement pour bima, il faut la bien préparer. Pourquoi bien préparer pour répondre à besoin de la population. Population zose la biloko na tiko numéro pas na chef du gouvernement. Ozomona mama kabola kabiloko soki biloko ebeli. Sama Lukonde azali lokola mwasi. Mobile ezali
président de la République Félix Tshisekedi. Au moins que le soki mama kitisi biloko wana kebelité. Soki pe papa ale biloko wana akobela lelo, sikotanga akobela lelo pulu. Et ko senga ke no papa bakete. Yo moi sobi kolamba ti fo sikona longola. Et ko ça siko échec total ya chef du gouvernement, ya ngwana peuple congolais ba pe sa confiance na président Félix Tshisekedi, na chef du gouvernement malamu ezobima o correspondre na besoin ya peuple congolais. Contrairement à gouvernement ya ilunkamba oyo esalaki soni mingi na bato na biso kuto baksi bakufa o bazana bangelo o bazakuna bazolela babike no gouvernement FCC na cash eyokisaki mboka soni. Ata tata Simo Kimbangu asepelaki te bisika Jalifu Mokimbangu asepelaki te tata Nzamba asepeli te na bato nyonso basi bakufa avant indépendance basepelaki te babike non ezalaki gouvernement moko ya soni makasi mais gouvernement oyo union sacré nde kopesa peuple congolais soulagement na moi 2 ans moi mboka anissé le loyo zoloba gouvernement ilukamba eservaki peuple était mais le gouvernement union sacrée na lolingi bat bazo la likama ba liste bino na ngambo ya deux pes moi ndungu ko non na ngambo le pouvoir en marche na ngambo pe ya de pouvoir en marche kuna na ebité est-ce que bino bozali na ba député bokoti pe bino ba liste non au moins le pouvoir en marche quoi ko se précipiter te biso to se précipitaka te to pesa orientation to ba ki na biloko yo biso to soutenir na vision président. Bon la ndaka IDPS nesima. Non. IDPS LPM ezali IDPS. Na 2023 pour topé sa président de la République majorité na parce que il faut que biso le comme ma camion se ko sala awa ma camion se zo simbate. Il faut que baso que zo simbate. Tout est bloqué. Ma camion se zo simbate pourquoi? Parce que président de la République azali na bolingo ya mboka azana souci ke mboka kende liboso mais eloko moko azozanga ezalaki kaka majorité ya ye moko contrairement na ancien président Joseph Kabila azaki na ba allié na ye o ba pesaki majorité na parlement ndenga salaki na ye 18 ans na pouvoir mais président Félix azalaki na majorité parlementaire te ozomona solo même nangamba président Kabila ezalaka pe ka alliance pepper de atika aux majorité mais IDPS azaki na alliance wala quand même abandé ko maîtriser bango lelo to mona deti président zo ko maîtriser union sacrée il faut ko comparer te ancien régime na régime o différence ezabwe Kabila azaki na allié ebele na 2006 ozu ba idemo ozu ba palu ozomona azaki na ba allié ebele un peu majorité présidentielle azalaki nango contrairement sikoyo na 2011 azalaki nango pe lisusu ebele akoleka parce que ba parti koma kebele pepper azalaki na ba allié na ebele mais IDPS na pouvoir ya président Félix ye aye kozala kaka na allié moko allié azalaki nani INC kaka oya vita kamere ozomona président azalaki na majorité te na kata parlement président gagné ba élection abattre bango nyoso alobi ke na boloko na bimi président za majorité te Kabila yo loko su majorité to sala ye na opona mboke kende liboso mama nzoka nde kuna Kabila na batone ba habité to ko sala alliance pona nini to combattre ye azwate na a réciter na kata mandat na ye ba combattre président Félix jusqu'à ce que le pouvoir en marche atali habité photo de sa président akabwanana fait cesser président ayo qui voit le pouvoir marcher quoi kokabwana fait cesser lelo président zola ki sabolingo na ye ke non mboke kende liboso azola ki sabolingo na ye ke non sécurité zala kimie zala gratuité enseignement état de droit mais azobunda kaka ye moko solo FCC zate kasi ndungu pe silité mais yana zo ya nola président ne ko bunda ye moko tango président bundi ye moko to yebisi président kabana FCC akabona FCC le pouvoir en marche to pesa ki président ba stratégie akabona na FCC akabwani na FCC loko akabwani to yebisa ki asala appel ya consultation appel la consultation et l'équipe bien mais
nzoka nde bakuya bayaki wana na consultation te pona besoin population mais bayaki pona ba intérêt propre ya ba famille biologique ya bango mpe na famille ya politique na bango siko président za makanisi malamu keno te bato baye to sangisa ba ide pona mboke ke liboso nzoka nde ba koya na bosoto ya bangulu webi ngulu ndenga kaso kuti salite ata yo mukolo lopango bongisa ki keno sikiza malamu ngulu eko kota nyomu pona ko bebisa nde bato na baye na kate nyo sacré baye olongolo bake bato na kande baye na désordre côté na bino baye na désordre makasi côté na bino désordre zate le pouvoir amasse toza désordre te IDPS ça désordre te INC bon ngumela ki pona la liste na bango pona ni so bon baza na ordre ya na zo bisayo hein pour ozo baba notamment et l'Obama qui est IDPS bande pe ko bloguer pona ba liste na bango ba pesi ba liste récemment secrétaire général du parti au pouvoir Augustin Kabuya mwana bute awumisaki te mais abandaki nde kosala nini azotala baliste pe kombo ya bato oyo ya kotinda epa na chef du gouvernement po bazala ba vrai représentant ya peuple 72 personnes ba correspondre na besoin population 72 personnes pour na 8 postes c'est normal ba kopesa 1000 mais Augustin Kabuya za muto moko za bwana makasi abi que non mouton de natinda kombone po a travailler pour l'intérêt peuple congolais ozomona ata ba na 1000 menga za kana confiance na secrétaire ya parti au pouvoir Augustin Kabuya a epesa qu'il apesa qu'il liste pe akokai ko se précipiter te ka pesta liste nde ba miso bande ko pesa mais abanende ko luka bato oyo bakokende kosa na gouvernement oyo union sacrée po bayokisa IDPS sonité bayokisa pe 37 ans ya lit ya IDPS sonité pe bayokisa président sonité bayokisa pe peuple congolais sonité mais contrairement bakuya bayaki wana oyo yebi bango ebele bayaki na sima ya union sacrée po bayako mibomba pourquoi parce que ba détournaka mbongo ya peuple na ancien régime ba bebisaka nyonso espoir ya peuple zaka isute à part mutu moko yaki kopesa espoir na kata mboko yo c'est Félix Tshisekedi Tshilombo mwana ya nkoi oyo bangaka etumba te yende mutu oyo aye kopesa mwa peuple soulagement ta leloko ya sali aye ko restaurer babengi la diplomatie ya RDC diplomatie kufaka mezo Schengen ekangamaka relation na Israël ezalaka lisusu te mais ye lisusu ko restaurer makambo ezoleka na est lelo il faut ko féliciter mutu tala biloko asali ya makambo ba FARDC aye kolinga zongisa mboka na alima po ete bana mboka ba défendre territoire tande bazo défendre territoire bakobotola ba village oyo bato oyo bazwaka na ancien régime ozomona voilà c'est ça na oyo tuni pona gouvernement Sama Lukonde ezobima ozomona président de la république azola la tête minute autozela nini maintenant ko biso mukomususu ebi que président de la république alala kabwala mukabi hete Congo fait bonga nda bengi sini asala kabongo na ko biso loko na sere kanja komba évoluer fait bonga évoluer ba pesa confiance bientôt gouvernement union sacrée zobima ba komona ndenge ko travailler pour na intérêt ya peuple congolais tozozela mboke bonga oui tozozela mboke bonga komona ngo ni tete makambo FCC a 2 ans oyo mais na 2 ans tenga to le kata Belgique ya pamba oyo to évoluer mwana mboka tozokende lobby eleki bato ya FCC lisanga bo batikala na FCC basali ya bango communiquer balobi que baro participer ata mukiete na kati ya gouvernement na bino commentaire ezani est-ce que bato FCC bazakala bolinga bana mboka baza bolinga bana mboka te FCC baza okola mbongo ya kala indépendance esila de avale na kati ya mboko o bon osala ane ezali nile sans effet peuple basi basanza déjà FCC ozomona mais ta pesa komba FCC ba okanzageza front commun pour le Congo non eza front commun pour le Congo tezali Félix champion du Congo ba angote onyoso ba ko sala neza ba nyamu ezanga tina peuple asa sanza déjà bango ozomona o ba ko sala na toyebi plan ya FCC
bien bayaka na rythme yani ya ko bloquer président de la République en 2018 tant azwaki pouvoir beti na 2 ans ya gouvernement ya Ilunga Ilunkamba ba bloquer président pour réciter. Heureusement le pouvoir en marche tozaki prudent tola la kate toza liso ya président tobisi président Kabwana FCC ayoki. Ah, il y a un cas gouvernement. Oui, nazo ya ndola yo. Boucle émissaire obino borozwa yeza nani. Ya nazo bisayo. FCC ba rêver que tant que le pouvoir marche bisi président que non ba Kabwana ba ye koluka stratégie ba ko sala. Ta stratégie ba na ngo ba bon. To tinda bato na biso ba kende ba sala. Basa adhéré na kata union sacrée. Ba ye kokutana kuna okuna A, okuna B, okuna C. Ba ye kwa kokutana. Loko bakutani ba bon to komi déjà béré. Et belo to komi bon to sani to ba ke non to se retirer sikoyo pour na ba violation à constitution. Président violé constitution T. Contrairement à ce qui est régime muto et viola la constitution parce que yemoko Kabila nde mutu oyo a promulgué la loi constitution le 18 février 2006. Yemoko mutabuka kyanga buka koto mabe abuka bengbe et abuka kango makasi mais président kwa kozongisa mboka na alima kana même constitution wana FCC to bi mayele na bango za ifo na zo bango FCC ba kwa kosa ba oluka mbrouillement pour ba faire discours président de la République pour to comme en 2023 wow soto comme en 2023 après ba président a travaillé malamuté po ba lo babongo après subasani bazonga na côté bauta zani bauta pa Kabila pe ba jeune bango to yebi bazana ndeko na bango oyo bazo préparer na 2023 to yebiye nani wana na yebiye maamu ba ko préparer bango na ko tanga komba te mais na yebi ba ko préparer mutu moko na 2023 ba yo na po ba faire discret union sacrée mais président de la République na le pouvoir en marche tozo landela bango. Le pouvoir marche yebi ba jeune so bosa to ko dénoncer yango to yebi déjà ba préparer préparation ba zo préparer ça pour nini ba fait ba distrait gouvernement union sacré ke bimate et umela su ko tange ko umela ko bima après savoir tange ko bima et répondre à besoin population pour peuple et inasiko président mais le kutana bango to bango mayele miso ngba to la ka tête to kota bango ba ko kosa bazana mutu na bango bazo préparer na 2023 pour postuler to yebi bien na kota na kombo na eta mais na yebi très bien FCC communiqué ba pesana ba linga fait distrait président poto comme en 2023 à l'après ba bimisa siko mutu na bango na po ba kende ba soutenir mutu na bango na mais attention ba kei le pouvoir en marche la grande province de l'Équateur to copé sa président Félix Tshisekedi pouvoir na 2023 pe majorité na kati ya toko sala kutu na appel na 2023 na bato bakufa avant indépendance na ba bakufa après indépendance bakola muka na ba pe baza vivant toko sangana toko voter Félix Tshisekedi akobima président toko pesa majorité na kata parlement na tata Nzambe na satana toza na sima Félix Tshisekedi bakomona aucun candidat oyo à combattre Félix Tshisekedi en 2023 azate comme une satana bon to évoluer mais satana peut ka moto on jamba sala non évoluer aga moto jamba sala mais biso en 2023 moto battre azate ata ba matiri corona c'est moto battre Félix azate parce que to copé ça y est pouvoir au moins on s'assoit 88 ans à moke Félix Tshisekedi a kozwa 99,5 on a biso ngwana to copé ses pouvoirs na ba bakufa bakola muka ba voter solo ba défi peser belé à changer situation un peuple pour peuple voter ka boité il faut quand même situation ne peut changer mais na perso exemple à Liboso na promulgué constitution ya le 18 février 2006 c'est ça nani eza Kabila est-ce qu'il a respecté ko ba bengi gratuité enseignement mais ça kana kati ya constitution ba salela ngote zona ba salela ngote mais président Félix Tshisekedi a kaka a respecté la constitution. Il faut te soutenir parce qu'il y a un mécanisme malam. Oyo kaka azangi pe azozanga jusqu'à présent majorité a yemoko ya bato malam. So kazaki na majorité a yemoko ndenge Kabila zaki nango ha mama journaliste mais ngano to sa boete. Osomona. Metana mutaye na nuta makamba so sa.
tondi makape bato tango bazana bomoi. État de droit, tout le bilango 20 ans de travaux forcés pour na Bao Basala qui retenu condamné coupable na détournement et na procès à détournement et ba fonds et qui destiné na gratuité enseignement. Bien ngambo na bino esale bino boni. Losako makasi na justice ya mboka na biso. Losako bongo nde justice ezalaka. Justice fait kanga batu nyonso wana o bayibaka moso ya l'État. O mata moto ko biso arabi ke non président Félix aza bolingo mboka ke mboka kende liboso me eza na batu oyo balingi te ke non mboka ke liboso. Président Félix akolala te mikolo nyonso akolinga ke mboka ke liboso mais bato bako combattre. On eza ki mutema mabe ba kende 20 ans de prison. Justice en mboka biso fait kanga bato nyonso ba oyiba mbongo nyonso l'État. Ba contrôler ba ministère nyonso. Ngakutu na ko beloko. Président saloba ke loko. Penga pe na so bakisa. Avant remise et reprise et salema na ba ministère, il fait ça l'audit. Il fait ça l'audit to yeba ba mbongo na ba dépense wana et ke na wapi. Et ça mutema mabe makambo o se ko pa uti ko sala wana. Tika bakanga bango bakende pone zali balingi peuple te solo balingi condamné 2 personnes mais dossier on a quand même ezaki qui n'a 2 personnes te mais justice ezo sa musana ngo ozo mona ezo ko exemple yo yibi menga zaki no menga yibi te mais les fractions individuelles yo yibi babi ko ne muto yibi il faut bakanga na yo contrairement à mutu oya ebaki ke yo ki oyiba mais azune le côté mais tango lelo basa lelo enquête ba trouver un de mutu zoaki basa ni bakangi yo osomona justice fait ça musala et pourquoi kende na Botswana soko kena Botswana zo kitaka na aéroport ya Botswana o meba komagani tolérance zéro état de droit il fait ça l'appliquer na mboko au moni ba mboka nyonso mama journaliste et kenda kaliboso soki état de droit ezali appliqué pona social simba na mboko pona gratuité simba na mboko pona sécurité simba na kata mboko pona économie simba na kata mboko il faut eloko aliboso état de droit il faut ça la instaurer il faut ça l'appliquer. Pour mutu nyonso akobanga siko koyiba po ebi ke soki batio ministre ba confie tâche moko okobanga oyiba ebi ke soki na yibi na kokende prison na okende oli avungule ozomona j'ai fait l'appel à la justice congolaise ba travailler mingi justice eza na soutien makasi ya population eza na soutien parce que population eza sima justice ya mboka na biso toko dénoncer batu nyonso wana moko mboka nyonso kenda liboso soki justice est appliquée état de droit est appliqué état de droit oyo peuple congolais zo soutenir yango à 100% pour être mboka kenda liboso to zana sima ya vision ya président de la république pour état de droit tikala ko za l'appliquer te soki lelo to bi ke to zonga na ancien régime mama makala na bato bakotonda meke c'est-à-dire que nous il faut pas fungola la prison mususu pour bato ba détourner ba mbongo ko détourner ko yiba tano na 2 ans oya pamba oyo hein gratuité enseignement tande ba yibi mais soto zongi le lorsqu'on a kati ancien régime ba contrôler batona c'est-à-dire que ça abomination et ça abomination batona balingi peuple te ozoma balingi te que non mboki avancé nini kosala mpona osilisa moyibi mpe ba corruption détournement ya bafonds publics justice ya mboka na biso ezala indépendante esala mosala nango kaka justice eza indépendante esala mosala nango ezala te oza leke ya président de la république oyibi bakokanga yo omonaki yango te oyokaki yango te ke non mutu moko aza mutu ya président azalaki directeur du cabinet bauti okanga ye oyokaki te ke no bato baza bato zingazinga ya makambo anti corruption bakangaka ye oyokaka yango te oyokaki te ke no bandeko ya président de la république bandeko ya président de la république Félix Tshisekedi bamisusu bande kolandela bango président Félix aye koinstaurer état de droit au te pona biso ba congolais non
aye ko installer yango pona na famille na ye pe. C'est-à-dire que famille biologique na ye, na famille politique na ye IDPS, na biso balien na ye le pouvoir en marche, ya IDPS. C'est-à-dire que no état de droit occupé mutute. Oza la président, oza la ministre, oza la nan. Mutu moko te azala kalikolo ya mibeko ya l'état. Soko sali mabe bako kanga yo okokende prison, okosala peni na yo. Mais pour la RDC kende liboso, pour na mboka échanger pour les statut moko norme, le quoi ba France, le quoi ba États-Unis. Et le quoi liboso, il faut que justice mboka na biso za l'appliquer. Wana bato so babanda ko banga ko yiba. Donc comment la sekomboka eko kende liboso. Tout ces émissions na biso presque comme na suka ya kindoki politique amoko na lelo na dossier o ya ba dégâts ya mbula na ville province à Kinshasa. Wana tolo bela Kinshasa pour Kinshasa et comme un problème à chaque fois que mbula zo beta ba érosion ezo salema dernièrement tout monde qui panji de Bukani et hier gouverneur la ville Kitaki ko tala ba sinistré pe alobaki ke akobuka banda ko nyonso tonga pembeni ya mai. Commentaire na yo na likambo wana ezani. Na kopesa esuro sako makasi na gouverneur ya ville Gentini Ngobila na musala ko sala. Au moins Kimbuta atikele ba sapin. Oui ba sapin. Atikele ba foule. Ba dega nyonso no sesa meza faute Kimbuta. Po yende mutu ayaka kofungola ka mais kama Kimbuta ateki ville Kinshasa te bato bateka bazali. Zera na zo ebisa yo. Ba sapin, ba sapin. Ba foule oyo Kimbuta tikela ka Ngobila. Ba sachet belé ba sachet ba bidon. Sombule beti kende ana na poni ni na sendo wana. Kende na bongolo. Kende na pondi. Okomona ba bidon ba sachet belé. Eza faute ya jection ya Kimbuta. So Kimbuta akangaka ba izini wana oyo sala ka ba bidon na ba sachet. Mais ba dégâts no swinga ezalate. Ngobila nde akomemaneka ekulusu kako oyo nani Kimbuta tikere. Mais Ngobila la rien à voir. Ngobila ko kosala loko babengi kini bopeto. Gouverneur ya ville azana soutien ya le pouvoir en marche parce qu'azo luka kini bopeto. Impact na ngwe semonani. Mais somonana, il fait son travail. Il faut qu'on dise Ngobila ko sa musana na ye. Makambo kini bopeto o initiative ondaye na opona ville ya capitale au capitale. Capitale dans des akabosoto. Dans des abosoto mais Kimbuta là, il a rien fait. Nakate ya mandana ye, mais Ngobila aye siko kosani koya kobongisa capitale de la République. O babengaka Kinshasa. RDC lo kama kasi metala ba sachet ba foule. So pour nous kolobela batute, kolobela ba idée et là il faut esalema pour que Kinshasa et ezala épargner na ba érosion autozomo na ba problème ya ba inondation. Et là, on a conseillé que ça mebalo bien misat. Loko liboso gouverneur, c'est-à-dire le chef exécutif, il y avait la Kinshasa, yemoko gouverneur Gentini Ngobila Mbaka, yemoko kaka na initiative ya salaki ya kini bopeto. Il faut vraiment s'appliquer nango, mais pour appliquer nango ke kini za bopeto et loko liboso ba bourgmestre na ye oyemoko nommé. Il faut vraiment lander la bourgmestre soki ba ko sa musala. Soki chaque bourgmestre na commune ne soki azotia soin. O azotia soin te ba longo lié. On est local liboso il faut lander là-bas ba bourgmestre nyoso wana. Soki bourgmestre zo sa musama be ba changer olongwe. Omoni o esalema ki côté enseliana. Ba longwa ki c'est parce que anda ko sa musama na muté. Ya il faut ba anda ko longwa ba bourgmestre bo sa musama be. Parce que dans beaucoup mais ça me soucie alors linga basimbisa gouverneur Gentini Ngobila touche ya on a sengi na gouverneur ya ville alandela nano local boso ba bourgmestre na ye o ba ko sa musa malamu ta longo li bango bino bozana bozo linga ko aider mandat ya président de la république te alongo li bango ba longwe ya mibale bato oyo batonga bandako na limite par exemple il y a comment on appelle il y a rivière. Il y a ba rivière. Il faut l'état à pousser bango. Ozomona ba pousser bango. Ba poussana. Ba musu ba tonga côté ba pembe na ba trait. Ba longola bango l'état il faut landele loko wana parce que so le banda ko ne ko. Mais qui n'ose pas hein. Mais il faut ce qui mutazaka teti. Il faut c'est quoi kokutana na o eleki teti. Webi o eleki teti.
ezali loi ya mboka po soki lelo loi ya mboka eza appliqué na epa bato wana bato na baobanga il faut balandela nani eloko wana bato batongi bandako pembeni ya mai il faut balongola bango bao batongi lelo bandako pembeni ya train balongola bango tala likambo kokamwa mama moko na ngaba akenda kovanda mutu atonga ndako likolo ya dal nebi ke journaliste ebeloko wana mama wana alalaka bwe mbula ebeta bwe bu dal wana etoboki emeli akufi na bana na ye ozomona biloko wana ifo banda siko kolandela na bakolo mapango otongi ndako no na norme moko te oke mutu akokozala normal o akovanda l'aise il faut siko lete sani ekanga ye loko mama na akufi wana ake perte siko lete fasani elandela siko mokolo ba leta musala wana européen mais pas gouverneur et pas bourgmestre et pas chef de quartier to nani penza fasala musala pour Kinshasa bat bazé belé mapango ezé belé mais tant bakenda ko somba banda bakenda pina hôtel de ville non hôtel de ville il faut landela biloko wana ndako na il faut ba kakotala ngo il faut contrôler zalaka ozomona mabe mususu ezali impôt ya mapango loko bato bakenda kate il faut leta banda kosaka contrôle na chaque mapango atala badal wana atalaka badushe wana atalaka lopangu soki mutu atongi ndeni mpo ezala na badega te ozomona hôtel de ville acontrôlaka bato wana parce que ntango bakendaka kozwa mikanda bakenda kozwa wana na kata hôtel de ville émission comme na suka liloba suka mpona émission lelo okoki kozala nini liloba na ngai eza na suka ezali kaka peuple congolais tozala na bolingo lokola mikate na kati ya saa na nzungu moko te epimelaka moninga nzela tosoutenir kaka vision ya président de la république mpe nazo rappeler toujours na chef du gouvernement Sama Lukonde azalaki nommé mpona korépondre kaka na besoin population ezali nini na korépéter loko ezali 1 santé éducation gratuité enseignement sécurité état de droit agriculture ya mboka aza mpona korépondre na besoin population a besoin de transport aza besoin que non nyonso ezala stable aza besoin face à la sécuriser soki lelo gouvernement Sama Lukonde et répondre na besoin population le pouvoir en marche na koleka sous c'est pas non na kosenga mot d'ordre na peuple congolais ke babima na nzela po ete Sama Lukonde a démissionné na gouvernement na babima contre Sama Lukonde et contre président de la bakobima contre gouvernement Sama Lukonde parce que président peut sur confiance yo siko sala gouvernement malamu ko répondre na peuple congolais so siko que non et répondre à besoin et à population té okokende ba juste mususu oui pour répondre à besoin population parce que ndé tozo kenda 2 ans ezo mela isute to comme en 2023 élection fait banda ozomona élection fait banda pour nabi que non élection ko sala na 2023 pe aucun candidat na 2023 à combattre Félix Tshisekedi ata otie nzamba kiti awa aya opostile bango contre na Félix Tshisekedi muto abatre wana ebiso pande awa na se totika ba mona nzambe te a to mona ka Félix Tshisekedi ozomona ndeto voter Félix Tshisekedi muto abatre ya zate kindoki politique ya mokona lelo esili merci na ndenge bozaki ebele ya kolana biso partout na mokili mobimba merci ndenge bozo komela biso tozo ba feedback ya kitoko bo continuer ko pesa biso ba suggestion pe ba critique na bino eza vraiment kitoko mingi pona biso tozalaki na coordonnateur ya pouvoir en marche monsieur Anissé Loleka toyebi keza mbalano liboso te et puis eza pe ya suka te merci na ndenge ya naki na mituna na biso matondo mingi mama journaliste nzambe kaka azobatela biso il faut ko dénoncer place za mabe tolobi ya malamu o to sai il faut koloba nyonso kongo eza biso po mboko ekende liboso ezo senga ka état de droit ndi faut appliquer na kata mboko état de droit ozomona po mboko ekende liboso ezo senga état de droit eza appliquer et monsieur Esili merci et tokutani mikolo ezali koya